Très chers internautes, très chers abonnés de 3 Exa Production TV, bonjour, bonsoir. Selon R oyo bokolanda vidéo oyo. Lelo na cadre ya émission na biso les artères de Kinshasa. Tomemi bino na commune ya Selembao. Commune ya Selembao oyo etalami na commune ya Bumbu. Tozo banda vidéo na Avenue Mafuta. Après Avenue Mafuta, Kulumba, Yassa, Yonso, petit, jusque parking Yamola. Ndenge bokomona toza na Avenue 24 novembre. Toza na avenue du 24 novembre na niveau ya Selembao. À gauche na biso Selembao, na droite na biso eza avenue eza commune ya Bumbu. Awa toza na arrêt prison. Awa eza arrêt prison. Toza na arrêt prison. Na gauche na biso prison ya Makala ya Ngwana. En face entrée principale ya prison ya Makala ya Ngwana. Prison ya Makala oyo eza na commune ya Selembao. Ndenge bokomona oyo eza na se wana eza caniveau oyo etondi na basalite. Heureusement que toza na elanga, soki toza na mbula mai elingi yebana kotambolela wapi. Binongo botala mabulu. Entrée principale ya prison Makala ya Ngwana. Entrée principale ya prison Makala. To continuer. À gauche, toujours la commune de Selembao. À droite, c'est la commune de Bumbu. Nous avançons. Bota la impraticabilité ya balabala. Kotoyo matiti etoni na bakaniveau. Kotoyo nzela mabulu. Bamoto ezolinga edevie. Akweye moto koye na moto. Soki abanda okende mosala asuka ndenge nini azonga ndako akende kolata bilamba sika bien ndeni. Akoyi awa toza na prison ya Makala. Botala libulu ndenge etimbwami liboso ya prison. Toza na elanga sikoyo na mbula elingi ezala ndenge nini. Na gauche na biso toujours prison ya Makala, concession ya prison ya Ngwana. Mur oyo eza na jaune.
mira jaune. Tobandi concession ya iti bumbu ebandi wana. Oyo na droite na biso iti bumbu yango wana ebandi. Bato bazoteka liboso ya iti bumbu. Wana nyonso eza concession ya iti bumbu. Entrée principale ya iti bumbu yango wana. Entrée principale ya iti bumbu. Institut technique industriel professionnel de Bumbu yango wana. Tozongi na avenue de la Libération ex 24 novembre. À gauche na biso tomoni bilanga. Bilanga wana eza liboso ya prison ya Makala. Tozo kende bino moko botala niveau ya insalubrité na niveau impraticabilité ya balabala. Tozo avancer vers Petit Pont. Bilango bozo mona eza liboso ya prison. Mira prison yango wana na jaune. Eza mwa musika wana. Eza mur ya prison centrale de Makala. Tozo kende vers l'arrêt Petit Pont. Oyo eza avenue prison. Avenue prison eza na arrêt Petit Pont. To continuer nyonso oyo bango babengaka Petit Pont. Na ngambu toza na commune ya Bumbu. Na gauche na biso côté tozali toza na commune ya Selembao. Oyo avenue Zuka. Avenue Zuka eza na Selembao.
Après Zuka, toza na avenue Bungudi. Bungudi, toujours na commune ya Selembao. Na ngambu ya Bumbu toza na avenue Yassa. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Nyonso toza kaka na arrêt Petit Pont. Oyo bozomona na ngambu eza mosquée ya ba musulman. Mosquée ya ba musulman yango wana ezaka pe arrêt ya ba bus. Mosquée kombo nango ezaka mosquée Zamzam. Eza na avenue Kasangulu. Avenue Kasangulu oyo ezokabula Selembao na Bandal. Kasangulu nde balabala oyo ekabolaka Selembao na Bandal. Nyonso oyo tozokende petit à petit vers Bambole. Bino otala degré ya impraticabilité ya balabala ngo mabulu salité. Awa tokomi na avenue Kwilu. Avenue Kwilu yango mutu ekabolaka commune ya Bumbu na commune ya Ngiringiri. Avenue Kwilu. Awa tokomi na avenue Pinzi na Bandal. Na ngambo ya Ngiringiri toza na avenue Luluwa. Après avenue Pinzi toza na avenue Tantu. Na ngambo ya Ngiringiri toza na avenue Mosamba. Après awa toza na arrêt Zola. Na gauche na biso toujours commune ya Bandal. Na droite toza na commune ya Ngiringiri. Tozokende vers Bambole. Oyo avenue Mosamba. Tokatisi na ngambo ya Bandal. Awa toza na avenue Pumbu. Awa toza na avenue Pumbu na ngambo ya Bandal. Tozokende vers Bambole. Toujours dans le cadre de notre émission Les artères de Kinshasa. Les artères de Kinshasa. TV eza radio te. Bino moko botala ba image. Opération coup de poing eleka awa mais bato
bazongeli kotonga bandako na bango malgré ndenge babukaki yango. Toza na avenue Kenge na ngambo ya Ngiringiri. En face na biso eza avenue Kola. Avenue Kola yango wana. Na gauche avenue Toya. Avenue Toya. L'entrée nango nde basali station d'essence. Station yango wana. Entrée avenue Toya. Awa tokomi déjà na niveau ya Bambole, arrêt Bambole. Tozokota na wenze ya Bambole. Wenze ya Bambole ebandi awa. Malgré babenganaka bango bazongaka na bango kaka. Babenganaka bango babukaka bamesa nyonso bozomona oyo me bazongaka na bango. Oyo toza na wenze ya Bambole. Bambole yango oyo wenze na ngambo ya Bandal. Awa toza na ngambo ya Bandal, wenze ya Bambole. Tozo parcourir yango. Wenze ya Bambole, Bandunda, Matembele, la tomate, la mapa, masangu, manyoko. Toza na wenze ya Bambole. Après avoir parcouru ce marché, nous dirigeons vers l'avenue. Nous retournons sur l'avenue 24. Awa eza avenue 24 de la Libération Oyo. Direction wana ezozonga côté touti ekende vers Selembao yango wana. En face na biso avenue Ngiringiri. Avenue Ngiringiri to lakisaki bino ndenge ba asphalte yango okolongwa à partir ya Bandal, olongwa à partir ya Ngiringiri. Ok, est-il limité sans pour autant passer par 7e rue ou bien première rue limitée? Au bandi 24, côté avenue Ngiringiri. Ngiringiri, Ozui Lengesa, après Lengesa Ozui, avenue Kikwit. Après avenue Kikwit, au bimi deuxième porte africaine, au continue ti Tchangu, au kokende Matete, au kokende Lemba, sans pour autant passer par Limete. Nous continuons notre parcours après l'avenue Ngiringiri. Nous avons avenue Yolo, après Yolo, Kingabwa, après Kingabwa, Movenda, après Movenda, Bondo, après Bondo Bambili et la concession de Kimbangiste. On n'en est pas encore là, nous sommes en train de parcourir. Maintenant, nous sommes sur l'avenue Yolo.
Yolo, Binomoko Botala, degré à insalubrité. Le gouverneur entrant, Daniel Mbumba, a un sérieux problème en ce qui concerne l'insalubrité là. Non, Robotala, insalubrité na impraticabilité ya 24 na tronçon oyo to saleli bino lelo. Tozo continuer en face na biso nyonso wana eza na commune à Bandal, na gauche commune à Bandal, na droite nde Ngiringiri. Tozo avancer vers parking ya Moulard. Tozo avancer petit à petit. Awa entrée oyo eza avenue Kingabwa. Kingabwa na Ngiringiri. Après Kingabwa, tolobi ke après Kingabwa eza Movenda. Après Movenda, Bondo Bambili. Toujours continuer. Toujours kende vers le rond-point. Vers awa to commune à Movenda, avenue Movenda. Toleki Movenda. Toleki Movenda déjà. Tu as déjà na Bondo. Bambili tobandi concession ya bakimangiste. Bambili yango oyo aveni Bambili tobandi concession ya bakimangiste ti na aveni Makanza. Nyonso oyo eza concession ya bakimangiste. Concession ya bakimangiste ebandi avenue Bambili ti avenue Makanza. S'il te plaît, retournons à la parole. Toujours avancer vers le parking. Voilà. Awa station Asika oyo tongamaki entre 2020
2021. Station Oyo. Nangambo ya Bandal. Ce que le kikaka parking à Molar Mouké. Botswana, toza na station wana. À droite na biso toujours concession ya bakimangiste. Entrée principale nango yango wana. Oyo eza na droite na biso. Entrée principale na ndenge ya 24 yango wana. Parce que na ndenge ya Petit Sayo entrée mosusu ezali. Oyo eza parking ya Molar. Tolakisi bino sikoyo entrée principale yango oyo. Wana eza temple na bango. Oyo eza na kati kuna temple ya bakimangiste. Tozokende vers parking ya Molar. Oyo eza parking ya bato moto. Basaleli ya bango, mais à notre grande surprise bakotaka pe kuna te. Mokende bakotaka kuna na parking, mais ebele bango wana na baza na balabala. Awa tokomi Kimbondo na gauche na biso eza entrée ya avenue Kimbondo oyo ezokende ti Chibangu magasin. Nous évoluons. TV eza radio te. Awa toza na parking ya Molar. Tozokatisa na ngambo ya Bandal. Awa na parking ya Molar na droite na biso eza avenue Makanza. Des places concession ya bakimangiste ezo suka. Concession ya bakimangiste esuka na avenue Makanza. À notre gauche, c'est toujours le parking. Ndako oyo bozomona na bleu na gauche na biso. Ndako ya bleu eza bureau ya quartier Lumumba. Bureau à quartier Lumumba. Des places, to sepelaki aussi c'est la vidéo na biso quartier Lumumba. Oyo bato babengaka mingi quartier Molar. Ok, quartier Molar na Bandal ezalaka te. Toza na quartier Lumumba, quartier Lingwala, quartier Lubudi, quartier Adula, quartier Makelele na quartier Bisengo. 6 quartiers. 6 quartiers. Si je ne m'abuse pas, à moins que babakisa quand kokolo lokola quartier mosusu, mais 6 quartiers oyo nakotangela bino yango wana. Pona lelo tosukeli awa. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. En cas de besoin, n'oubliez pas de nous appeler. Notre numéro est affiché en bas de vos écrans. Pour aujourd'hui, nous nous limitons là. Merci et à la prochaine.